Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bah, bonjour Nabino, bah, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépend de quand na air beaucoup yamba vidéo na biso, na banda kuna dino. Na ba poste téléviseur na bino. Voilà. Beaucoup tabo aimer, beau partager la grande famille, beaucoup tabo partager. Beaucoup tabo partager. Pour ça, vraiment biso bien makasi. Aimer partager, beaucoup tana nous tous solo là. Beaucoup ta la grande famille, beaucoup ta tous solo là. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Famille Libota, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Biso par la grâce, ça va un peu. Voilà. Le lobiso a Mboula, journée Bobimba, Mboula, mais ça va. Alors, beaucoup de temps, nous tous sur la grande famille, Yakoloba Eza, Yakoloba vraiment Eza, bon, mon titre Nabiso, bon, mon IP photo, il y a miniature Nabiso, déjà, bon, non, maman BBC, Aza la capé, mon lobeli à Belleville Télévision. Alors, tout ça, on a qu'à prendre un bon là, quoi. Voilà. Beaucoup de talent tout solo là. Beaucoup de talent solo là. Je crois que tu as la film Nabiso, il y a second choix. Deuxième épisode. Tout a dit deuxième épisode, voilà. Boto nangana sekini ni nzambe. Yango Poutine, azola biso tonton dako wapi. Poutine, ozola biso tonton dako wapi. Kana groupe Simbango kaka. Hey, pardon, tambola mokilo mona makam. S'il y a des artistes, mais non, tonton dako. Pardon. Voilà. Avant na kota na lisolo, nanga bandeko boyebi promotion ezanga ate. Promotion ezanga ate. Tout à la deuxième épisode Nabiso, il y a second choix et na Belleville Télévision et Bobo Sanaté la grande famille tous na film Nabiso il y a ma soeur na Candy Star et banda déjà lobby vers 16h. Alors tous à la wana branché scotché toujours na ba chaîne Nabiso mi balé wana oyo ezo et ça la musala kitoko pourquoi pas. Et voilà, alors tous à la vraiment focus na Candy Star pe lobby déjà to banda film oyo biso nyonso to yebi déjà que non ekozala na français Belleville Candy ekozala susu na lingala te ba film na Belleville Candy ekozala soki na Belleville Candy na Candy Star pardon na Candy Star ekozala en ba série ekobandoleka toujours na français. Voilà, na Candy Star bokanga déjà lobby déjà to bandi film na biso ya ma soeur o déjà total qui teaser. Oh, ok, on a la wifi combien 600 combien forme 600 ok. Yeah. Faut na changer box nanga ya wifi. Ok. On va ça publicité mon co on s'est renseigné là. Voilà. Alors la grande famille na Candy Star déjà l'obito banda film na biso ya ma soeur 15h tout démarrer tozo utakuna tokopé masoki kaka quelques peut-être on a 1h kaka 1h kaka peut-être même pas tokopé maté je ne pense pas que tokopé ma 15h biso a ekozala 16h
Tant que aussi la wana, peut-être dans 30-20 minutes, bon, film peut-être des années à 40 à 45 minutes, voilà. Peut-être européen, makaka 45 minutes, une affaire à 45 minutes, tout ce qu'on a belle vie télévision. Alors, tu éviter na Candista jusque là en total, tu éviter ce qui va manoucher la épisode chaque jour, ou bien bandolé qui ça 2 jours, je sais pas. Total à Ninge Kozala et tous à toujours focus na belle vie télévision na Candista et ça bien parce que ceux qui ont vraiment famille Libota, ont vraiment famille Libota ya tong, ont vraie famille Libota, je ne pense pas que non au zappé ba programme na biso o ya 2025 na belle vie télévision et puis na Candista. Voilà. La grande famille Bokota to solo là, to tu kota la 2e épisode na biso, lobby déjà na loba kango na lobby que na Monique nani tableau ezaki ba nani premier épisode ba fungwela ki biso presque ba tableau déjà nyonso maintenant tokota lande évolution siko ya ba tableau ne ba fungwela ki tokota siko évolution. On a tous vu lelo tonton Dako na mwasi nae ou encore fiancé nae et mibali oyo basalaka sport bazalaka ba violent pour nini yango monaka balobaka eza na loi moko boye nayebi te soki loi soki nini balobaka ke soki mobali aza sportif aza na droit kobeta mwasi te aza na droit pe ya bitumba te et tout je sais pas bato bayebi ke non bazalaka ba sportif je crois elo mo bon eza na loi moko soki loi soki nini moko boye ke non balobelaka ba sportif. Mais Dacosta azana e bongo te azo sa sport na eza ke non au sali moindre pépin aniatio. Au sali moindre pépin aniatio. Alors na 2e épisode ce que je vis bandeko je crois neti na tableau ya Dacosta za muto a incompréhension. A muto vraiment ya incompréhension na kati ya filme oyo. Aza sûr donc na sport ana zo sala wana donc akomi muto makasi te aza sur na soit disant ndenge bino mo bobenga na kaba pomba bobenga kaba maître et voilà aza sur nango et puis na kati ya film na moni il est un peu trop violent aussi aza violent et puis insolent parce que so tali ba dire na ye ba maloba zo bimisa eza rôle on ne condamne pas l'artiste eza rôle ba PC et puis azo incarner ngo déjà kitoko makasi. Malgré azo incarné ango bongo azo kinango bongo azo sekisa biso netinga na sekinga moko ana beti maboko na lembi tolanda et puis na ozongela bino. Monsieur, s'il te plaît. Maman, pardon, pardon. Maman, toi, s'il te plaît, écoute-moi, monsieur, toi, maman, toi, tu es ici. On dit dans tête. Tu me trompes. Avec ces messieurs. Tu me trompes avec ces messieurs. Qui tu es? Non, d'accord, s'il te plaît. Je vais te faire arrêter, monsieur. Je vais te faire arrêter. Donc, s'il te plaît, toi, je te connais. Toi, hein? Donc, toi, tu sais. Toi, tu couches avec ma femme. Tu couches avec ma femme. Toi. D'accord, s'il te plaît. Tu vas lui faire mal. S'il te plaît. Yo.
Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. S'il te plaît. Non. Toi. Pardon. Moutou ya ba incompréhension. Bandeko, eloko lekelinga c'est juste parce que yo kuti mwasi na yo na moutou. Malgré kutaki basimbani na maboko bongo. Mais na respect na savoir vivre. Okoki kosala eloko ya ya kite mbala moko na kobeta moutou likofi. Ce qui peut-être Patrick alobi na minicho keno afongolela ekes. Au moins te keno aza mokangani. Normalement, la politesse, il fallait peut-être na savoir vivre. Aye, apesi moi simbote, atuni c'est qui. Na savoir vivre. Easy, comme bonjour. C'est-à-dire que non, mobali ya zoua. Ah, déjà, ba pesi déjà, leçon, tout le monde a déjà bazo corriger, ba pesa conseil déjà na ba genre ya ba mibali, le quoi ba dacosta. Leçon eke pa na bango. Baza trop violent les amis bali mususu otuni mwasi et l'autre côté mbala moko bandi ko finga mbala moko pe bandi ko beta. Je ne pense pas que nous la grande famille nangana bino to kopé sa tonton d'accord raison. Non, il est fautif ya koloba que non atuna qui même pas question et pas mwasi. Maintenant attendons voir parce que to moni awa la fille ou encore fiancée naé comme on est échappé kanga Julienne Ginette, comment on échappe à beaucoup milanga. C'est-à-dire que non, déjà d'Acosta, alobi a kende. Bandeko, ezana mibali na sa moi oyo baza ba violent, bazana ba violence moko ko sepelate on dirait ya koloka. Ngana loba nanga mususu eza ya koloka. Parce que plus aux beta basi bazo kendaka basi bazo kendaka to mona ki pe papa Serge Awawat film auto tu kotala oyo ya pasteur Didier akimela kini na Lubumbashi violence plus sa violence alingiso beta moi si jour wana bi ya te moi ça koya mutu titi hémorragie interne et lobi ata mama top mobile ya beta ka moi si na bolingo ko beta na violent pardon baso bazana kati ya mabala na ko beta wana bovandi na ko yebisa bino teke no bolongwa ngane tinga mama BBC no kokate et puis la fille a lobaki yango bien que non na koli na nani na koli na traumatisme et suki wana te Patrick Nzoka aza mobali ya cousine cousine eza nani cousine eza Linda siko dites-moi famille Libota bandeko mibali soki bozana ba comportement d'Acosta total na film na biso oyo ya second choix soki akosukela wapi na makamune ya bitumba oyo yo muto makasi siko eloko ebomaki ngai tangu tonton Patrick akwei na se wana bota siko niveau ya tonton Dako ndenge atielaki biso makolo abwakeli biso mokongo ndenge atiaki makolo atie makolo X ata mutongo bundaka atiaka makolo bongo wala kede tonton Dako umela bozala dans la grande famille alors boy mais bozala wana bandiko pardon bosa nini botikela nga publicité ba po échouer pardon botikela nga publicité et si la nyonso nzambe nanga kopambwela nga bino s'il vous plaît na bolingo ya nzambe je vous demande non voilà Yo Sarananga, alors tu es venu m'affronter maintenant chez moi. Hein? Bima, ça ne t'a pas suffi ce que tu as fait hier? Va dehors! Ça ne t'a pas suffi? Va dehors! Je ne parle pas. Tu blagues avec moi? Non, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis venu te parler. Je ne veux pas t'entendre, toi! Toi, tu es de valeur, toi. Yo, Tomo na mokilio moi ça na tolo ezaka yo. Pour moi ça na makambo yo za na ezaka yo. Toi tu blagues avec moi. Yo to balanga, yo to balanga. Toi oteni nya depuis que j'ai commencé à acheter des histoires yo oteni. Osomi mongwa, osomi makayabo, osomi nini yo ndo za. Est-ce que tu peux m'écouter? Kanga na yo. Est-ce que tu me prends moi que je suis tel que je suis là, tu me coquilles avec un monsieur chauve qui bandi bobo. Ce n'est pas ce que tu crois d'Acosta Yokanga, s'il te plaît. Otina bakareso derrière la douche.
Non, ça. N'importe quoi. Et tu viens, tu franchis ma porte. Au Bicanobi, j'allais te rosser, toi et ton monsieur la charge, c'est quoi là? Ces messieurs-là, tels que vous allez faire annexer l'activité sexuelle et pratique. Mais je ne comprends pas, vous le faites. Vous en êtes. On a plein de tout à boire, ouais. Donc, bouchi à côté, on a un garçon, on a un parti à bouchi. On a un parti à bouchi. On a un parti à bouchi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Le corps d'une femme est sacré. Et toi, tu prends ça, tu vilipendes de ça. Moi, un garçon qui veut te prendre en mariage, te donner la valeur, je prends mon argent, je veux te donner la dot. Toi, je vais te donner la dot pour toi. Non, toi, tu prends ta nudité. On a parti à boire, ouais. On a parti à boire la bouche. On a plein de tout à tomber. On a un Bandekwe, nandenge ya mabete. Toto ngana nous tonton Dako. Parce que tonton Dako, lorsque moi c'est à côté, a donc autorité moko. Non. Donc, autorité moko ya koloba ke non, mobali oyo aza lion. Moi ça koki oloba te, aoti ke la pe moi si koloba te malobe belé na munoko tonton Dako. Mama. Akende na Swahili mabe, azonga na lingala mabe, akende na français mabe, azoti ke la moi si espace te, azoti ke la moi si tenté ya koloba. Tu es venu encore m'affronter ici. Moi c'est accueilli azolo ayebisi dans moi c'est le bike non oye kozwa nini osomaka ni mungwa ni sukali ni nini ba sous-vêtements ngande na sombango. Sko era moi si ko kendezela na peso ba sous-vêtements. Bandeko ezana mibali bazana mbanga kaka lokola Dacosta. Bandeko bo partager. Bandeko sorry message moko ekotaki awa na appel voilà. Lisolo ezaki su nini nzambe na nga na bosani awawa. To bando lobela likambo ya film ya film na biso totali ya second choix et tomoni aventure déjà oyo Dacosta azanango. C'est bon déjà parce que azo incarné juste ka rôle o ba pesa qui est pardon mibali oyo bazala ka ba sportif et voilà ba essayer un peu kozala pena mwana ni wana ya ce que ozobeta moi si ba ndenge ya kobeta ou encore yeba ko aborder c'est tout parce que bitumbana abundi na Patrick elekeli na Patrick elekeli pena Linda parce que aza mobali pe ya nani te ya fiancé na été. Alors, to continuer la grande famille. Beau aimer, beau partager. Je ne comprends rien. Donc c'est moi qui dois t'épouser et ce sont les autres qui vont t'utiliser. Ngana na sombe lo radibala, bango ba ozelanga. Na yana bala yo, na pesa dote pour bango tu va ça la yo. Petite, tu ne blagues pas, talanga bien. Talanga bien, nga talanga bien. 1m84. Au kakuna de l'autre. Si on a un jeune homme à louer, je le suis. Si on a un responsable, je le suis. Aïe. Et je veux te faire comprendre que cette maison-là, une femme va habiter ici, une très jolie femme. Va ici, là, se comporter en reine ici. Non, mon bal est autour de la terre. Regarde-moi bien, non, mon bal est autour de la terre. Yo, moi, si yo. Avec des valeurs qu'on peut identifier une femme. De valeurs qu'on peut identifier une femme. Yo, zéro. Dieu merci, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux bien avant le mariage. Mais si c'était que je t'ai épousé, que je t'ai mis dans ma maison, moi, et c'est là, ma caresse sur la douche. Parce que tu n'as rien d'autre ici qu'à ma caresse pambala, la salité à Niali. Azoya, je voulais te parler. Tu penses que je suis un faible? Bouchi à l'état, ouais. Maman, yo, osaka na mwana top. Osaka na mwana ya top ngai. Maman, yo, yako, ouais. Enfin, la fille a cueilli. Mais tout le monde qui déjà na souka, azaki na maman top pour nous expliquer la situation. Et maman top pour nous, je crois, elle comprendra qui belle fille nae et
Dacosta kokota boye esali ke non mitaua mutu na onakoboma mutu awa et film esili wana. Soki natali deuxième épisode totali tomoni mingi tableau ya Dacosta. Toke pas mama mama Milo. Papa Serge ndenge nga nazomonela papa Serge c'est comme si aza mbongo na ye eza ya kisi. Et c'est comme si asia mama Milo komela masanga na ye wana eza ya normal te komela masanga na ye eza ya esprit. Ya esprit moko eza na sima wana. Tomoni leki na ye Aziza et lekile makambo masanga ka ndenge bana babande kolobela la obi na premier épisode mais pena Aziza. Donc alamba kapete na biloko ya mobali eza kaka nani eza kaka mutu wa musala. Et Aziza atuni ye makambo pe susu ya nani ya Maria Milo ngana kanisa peut-être Milo pe ayebi likambo yango Milo pe ayebi na ete elle est pour Maria ya kufanda wana. Est-ce que eza ba prière ya Maria ndezo sala ke non papa Serge aboya mwana koya kufanda wana? Soki eza ba prière, c'est-à-dire que non papa Serge azana misala mabe yango tozala wana pona kotala troisième épisode na biso to continuer na kotala to e balikambo yango eza nini pona nini Maria zovana na papa na ete papa nepe aza catégorique. Maria ayebi comportement ya papa na ye ayebi misala ya papa na ye ngana bino to yebite to continuer kotala troisième épisode parce que mwana déjà sokolisi mwana oyo azotambola na kobanga nzambe mwana oyo ayebi nzambe na siècle ya lelo yaya pesa nzambe merci. Mais papa lingi mwana bongo te alingi ndeka ba Tegra na Nikita basi balati ba kilota mikuse koto mwasi pazomela masanga. Il y a un esprit derrière tout ça. To continuer na kota la film na biso ya nani ya second choix na Bellevue télévision. Lobby déjà la grande famille na yebisa bino ke non. Tozota to banda na Candy Star to banda film na biso ya ma sœur. Tozala wana branché. Film na biso déjà autozota la Bellevue télévision na titre ya second choix bande que je vous dis il y a à manger à boire là-bas tozala vraiment focus tozala focus voilà na kangi parenthèse merci na bino nyonso na kota siko na lisolo nanga bande ko famille Libota na bengi bino 2-3 fois na bengi bino 2-3 fois famille Libota bampo ishue bojaliawa et botika publicité et si la nyonso tomoni likambo grâce Luzolo. Je crois likambo grâce Luzolo quand ndenge na sala ki nani ba na saki émission na plus de 2 émissions hier et tout monde qui grâce Luzolo lelo à la première heure kaka abimaki pona ko dénoncer pona ko démentir situation ana o elekaki na réseaux sociaux na kombo na ye vikeno anyataki wapi anyataki na SB Bolandi la grande famille. Et sali soni na kaya baleza bakuku. Pour la boboni bandeko, vraiment, il fallait qu'à na bimisa grâce. Il fallait grâce à bima. Pour ceux qui grâce à bima raté, pengai to tikala ya kolobaka ke non Bellevue abengaki ou encore Irsil abengaki. Bozela na nzambela makamna zo mona sur les réseaux sociaux zaboye la grande famille mokili matata bandeko bolia kana banani boa procha ka banani nzambe na ngai dans la vie il faut kolingaka ata bovandaki na mutu pardon nakangi nanuka wana pardon le monde méchant ngana loba ba makambo na moni siko yao eza que batu baza na manque ya molimo na nzambe na kati na bango. Les gens sont méchants na point moko boy donc bazangi ata bo nzambe na kati na bango pona kozwa ba décision mususu na vie. Batu bazozwa ba décision batu bazosaba biloko moko na ba réseaux sociaux otala boye ata kozalata na crainte ya nzambe wana ta moke ezate. Tomoni grâce à Bimi. Tomoni ki grâce à Bimi.
chose grave bandeko presque Babakouk bon na okelo ba presque te quelque Abakouk ba regretter nango na moko ya chroniqueur moko boy na mona kaya zalaka insolent alobeli grâce sois fort limbisa. Vous allez vite comprendre que lorsque ngana yaki na lobi ke non 2025 o bakobima soki buzo beza toko yaka kabino bobima soki bimika ke non comme artiste boy est-ce que boyebi ke non kobima ya grâce quand nenge to mona ba kwiti ba bimi ba komi ko commenter tozo soutenir yo oh boye oh grâce limbisa kaka et voilà ba komi ko na koloba mabe ya garçon wana bimisa ki makambo tangu tolobaka awa bitumbeza la loyal et simba ce qu'on a question na nga na mitunaka le monsieur wana yango Bellevie atika na défaut nini na nzoto na ye Bellevie atika na défaut nini na vie na ye pour façon opazoloba alobaka na haine oyo kapenza haine na kati et suki wana te tomoni pe susu journaliste te biso toza ba koni fois to côté là na fenêtre chroniqueuse chronifuati mususu ya baleza bakwiti abimi pona ko féliciter or yenda bandaki likamwango ya bandaki likamwango ya koloba kenon Bellevie a bloqué grâce pour attaquer na SB sko oyo siko yepe aye azui a développé ango ya koloba kenon ba benga kinde grâce ya koloba kenon grâce pourquoi tu nous avais pas demandé l'autorisation à kenon okene ko ni atakuna na SB la même personne o abima ki alobi kenon Bellevie a bloqué grâce ya lobi o nga ezaki nango baise mais azongi lisusu grâce abimi alobi oh grâce tu as bien fait. Grâce tu as bien fait parce que obimi vraiment au démentir. Ce que bango na bango mbutu kuna ekomi ke no ngana lobaki te ke no yo ke ne koloba o yo lobaki na botala niveau. Vous nga botika ngana sala émission bandeko. Vous là au boyaka na ba commentaire nous on là toyebi biso nyo sotoza focus. Ka koya na ngai awawa. Na che grâce mulunge, grâce abimi. Et ça linine. Boke na ka ya ba chroniqueur ya ba les abakwiti. Sans ça qui moto bon na okyo lobate non sans ça qui moto parce que bango déjà baza batuma obo bakina nango ka mabe mais au tali façon ba réagir na sortie ya nani ya grâce et ça li bango sonne. Dites-vous peut-être que non grâce à bima quitté elingo ke peka bongo ya koloba ke non Bellevie a benga ki encore ici pechanga a benga ki na okyo kotisa ba voix na bango te baza asali émission moko na pokwa awa na soni alobi grâce tu as bien fait yesu kotango azoya koloba ke no grâce tu as bien fait po ndeko na epe konifuati ya bango moko nani o abimisaki makambo wana po esala epe pasi ke no yo bimaki nango na haine ngana bimaki yango na haine te yo bimaki yango na haine nde sali ndenge ke wana bozolanda la grande famille. Donc, basakani trop, jouer trop la grande famille. Na ba bêtise oh ya koya toujours na ba mensonge koya na ba biloko moko ya kopakola toujours Poutine to éviter Poutine so ka sala bango nini. Et moi maman BBC na ba ke no 2025 il est caté. Boye na lokuta na kombo ya artiste moko biso to komatisa kaka artiste wana na miniature to kochae mulunge abima ya ko démentir soki a démentir te automatiquement to ebi ke non alobaki yango o asala yango grâce luzo la koka kite est-ce que ça est à 48 heures à ça 48 heures te mais si ko les choses graves les abakwiti na ba commentaire Sonia Ndengwana, oh, nous tozo soutenir yo. Oh, grâce Luzolo, et les fils à Nani, à notre maman, eh boye, oh boye. Mais ce qu'on tali, na message, ou encore une mission, oh babane kolobaya grâce wana. Bandeko, il y a eu des insultes dans les commentaires.
ba message ce côté na ba commentaire on mona que non bazo finga Irsil Pechanga ba finga Bellevie mabe ba finga boye mabe mutema mabe. Dites-moi ce qui nga maman BBC na bima qui na autorité wana te. Ce qui na bima qui na autorité wana te akoloba ko lekate tout trop c'est trop parce que to yebi grâce à oki sala la yango te et ce qui votali une émission bien na message na ye il a même bien précisé ba maman ne mususu abengi bango batata mais pas Poutine abengi ma maman d'amour ma maman d'amour. Est-ce que vous comprendre? Ma maman d'amour, oh, esa Bellevie Kandi la patronne. Moi, personnellement, je quitté que non a grâce. Si vous avez une mission, vous sentir que non a tchakinde moulunge moko boy que non grâce à bima po mabe zalate. On en a marre. Na koya na komba Bellevie na nenya mabe. To ya to lobela ba filme o Bellevie azo komela biso ba filme moko kitoko. To ya to lobela ba œuvre na ye. Et non pas lorsque mon tozo ba œuvre moko ya bien bo linga ko tiki l'espace te apema bo ya tout le temps kaka na ba kombo na ye na ndenge ya mabe po bo nuyo musala na ye. Est-ce que Bellevie il a donc elle a affaire il y a ceux qui peut-être grâce à quelque jouer par-ci par-là. Yé Bellevie a évité que non grâce à ça artiste comédien à ça indépendant. Ya yebi angote a yebi ango. Mais to lingi to sidi sala no buzoba oyo. Merci na bande konyo so o babenga ki maman BBC ya ko maman BBC merci te fallait penza obima parce que non pour ceux qui obima raté grâce pas ninga vanda na alobi kaka on est ça dans les réseaux sociaux oui réseaux sociaux il y a et réseaux sociaux ba ya kana lokuta oui mais la personne comme on est qui ne ka mabe à chaque fois et ça kaka Bellevie mabe nyonso kaka Bellevie. Si ko to si to lobi ke no to ko kitisana me kulusu wana o balati sakaye wana ba memi sakaye wana to kitisango na 2025 to kitisa ena no e kulusu wana ba memi saye wana non ba tu faut ba ye ba ke no ya ona ebisa ki bino ke no boye na buzoba o total nga mama BBC na talibo ke no awa non elekate to boma déjà moto mba moko na ye. C'est comme ça que je vais travailler en 2025. Parce que tout tiki temps pour le bakeno baye to vani na biso ka kimia le kwa bizengi moko boye or to ebi na biso vérité le bia ba longwa kuna to bino pe boko mela biso na ba commentaire te bo tika bango to tika bango te musala yango e monani tant to bimia bo moni grâce à bimité dites toujours peut-être ceux qui na rapé ko lobate ceux qui na bima rapé na autorité na bima ki na ngwana te grâce à nga bimate to ngai pe to vandi bo to bi Bellevie apekisaka grâce. Nous avons Bellevie bengaki nanga na bino tokoloba bongo te tokoloba bongo or eza bongo te ndomo na loba ke non na côté de ba injustice ba anti-valeur buzoba siko ba kwiti awa kabakata ya lettre ou encore ya message oyo grâce à sali et sopi bango te ngapo na ngai ko na okoloba ke non e bandi non ko sopa ye moko non mama bango et sopi na ye moko muto abimaki na buzoba na ye moko pe susu na bango moko non ba banani ba les abakwiti ba o bakeneki na ba commentaire ba ke kokoma yango mona na ba keno bino batu botala kabiso bino ndebo pesa kabiso pe makasi wana ya koyela bino buzoba nga mama BBC na yela bino buzoba te lorsque le monsieur à chaque fois abimaka toujours na buzoba poani pour ebi déjà batunanga ba Hollanda batunanga pe ba koloba mais ce que Hollanda émission na ye bien tu vas sentir il faut nous incoyer ba que non lorsque ça la sortie médiatique na ye na kombo Poutine il faut koyeba que non azalaka pembeni ya Poutine alongwa pembeni ya Poutine c'est-à-dire que non azana en wana botala ye na msuso na mikuse bazana en wana koloba ne ozo sentir pesa en nango eza en nini o Bellevie sala e oyo ye tant que mobali aoki ko tourner page te nga elekela nga ya komona mbana mibali bazwa ko telema ba osala ba émission ba sortie médiatique na lokuta na kombo ya mwasi elekela nga yango mona ke no to ya ba obenga ba deux fois pona lorsque tu agis de la manière ba obenga ka deux fois parce que à la logique mobali aoki ko se comporter boyete
Oza mobali to oza mwasi. To miyebela, to yeba soki oza mwasi to oza mobali. Po, à la logique mobali aoki kozala boyete. Oza na mwasi na ndako, oza pe na bana no na ndako. Oza responsable peut-être na ndako na yo. Mais ozo sa ba sortie médiatique moko koya ko tingama mwasi ya batu. Artiste moko mwasi lisusu oyo peza azana ba talent azana ba nini koleka kutu yo kutu okomi même pas la cheville na ye. Afuta pe yo mbongo. Et ça a bino sonité hein. Et ça a bino sonité. Maintenant vous les abakwiti là, vous là. Bon fongona non pe makwiti na bino bien. Bon moni ne to tandi bino. Bon moni to tandi bino ne boyaka na ba buzo ba sur les réseaux sociaux. Likolo nango pe bo fingi restaurant. Bino bo kota restaurant Bellevue. Nga na kota te mena za na bato bakendaka. Nga grand frère nga utaka États-Unis akitaka na kini wana akina kolia na restaurant Bellevue. Nde place aliaka. Grand frère nga o nga na landi. Soki akiti na kini avant na azana États-Unis na Dallas. Soki akiti na kini akina kolia na restaurant Bellevue, nde place aliaka. A se présentera pété ya kolwa ke non naza grand frère à BBC Mpo. Akina wa aliaka kuna. Très classe, ça veut dire toilette eza kutu musika très classe et très propre. Bana poto ebele bakitaka bakena kosomba kuna. Bo fingela ngo kaka soni to ndeni parce que Bellevue ndenge azawana ayebi ke non aza mutu moko asala kombo. L'autre ka sala restaurant. Il faut la classe parce que bana poto so bakiti eh mama biso za na restaurant ki olia kuna. Tango pe le anda ya sa ki mariage ne soirée na ya sa ki wana parce que amona ki ezaki place moko boye ya bien classe pe. Parce que bo fingela ngo ni mutema mabe kaka. Siko biso to banda ko étaler ene na bino. Ene na bino to banda ko étaler ango. Ti boko lemba. Na aussi sa bino ango. Ata bo changer stratégie na zama kasi pe na ko changer stratégie. Une fois bo yaka na lokuta na komba Bellevue. Ya ke no bo salir et le kay souté. Et le kay souté. Parce que ba œuvre na ye, on a plus besoin que le ba œuvre na ye. Na pire esprit hein. To lo bango na pire esprit bandeko. Na pire esprit. Trop c'est trop. Bo salir pe mututo e kulu swana to kitisango na ngana bino to kitisango. Déjà to kitisi déjà. Pourtant bino moko bo fukami ya ko senga pe grâce pardon, bo bio grâce pardon oh le bobandi ko flatter wana. Wana déjà to kitisa. Boyo ki sonité. Peut-être ce que zaki ngane na joie qui rôle wana ata Bellevue benga ka biso mususu te peut-être ngai pe ko benga bino mama bébé so bébé selanga musala mais to bangela rango du fait que non abima mettre fois ba onyo so baza besoin ko soutenir nga ba finga te ba manquer te na boy problème na ba collègue nanga yango bomona ka biso to manka kango ba to manka ka ba artiste te soki oke mabet obungi mabet o kaka to recadrer yo na vérité kaka. Parce qu'elle a besoin d'artiste. Il y a des artistes, mon côté, il y a des artistes. Elle a besoin d'artiste. C'est-à-dire que non, maman bébé, c'est peut-être un zombie. Mais il faut y aller, attaquer, peut-être l'artiste. Il faut protéger l'artiste. En open aïbi que non, oh artiste, au lobby, Bellevue, vous en avez besoin. Et ça, t'es quand, oui, Bellevue, avec qui grâce pour l'autorisation. Azobo, ça n'a que non, lobby peut-être, n'a pas moko si la kuna, a vous en avez besoin grâce lobby, ce qui grâce à Boui. Vous réfléchissez ça. Bandeko bo aimer bo partager. Ni apsa ki bino ke no toza na film na biso tozota la nanani. Tokota la lobby e banda ma sœur. Ma sœur na Candy Star. Oui, ils en a français. Tous les belé wana la grande famille. Tout a nous extrait oyo na ozongela bino. De la même façon que tu as réussi à me faire perdre les pédales, sache que désormais tu me rencontreras sur ton chemin. Ma sœur, le scénario présente deux têtes des gondoles. D'un côté, l'histoire rocambolesque entre Daily, qui est logiquement mariée à Vini, et sa petite sœur Tegra, qui reste au centre de toutes les attentions, au milieu d'un foyer qui agite nos passions. Tu n'es pas ma fille, tu es ma sœur et tu vis chez moi.
Tu dois suivre les règles de cette maison. Tu ne peux pas rentrer après mon mari. Je t'arrête tout de suite. Moi, je n'ai pas ce temps-là d'éduquer Tegra, qui est déjà une grande fille avec une poitrine, avec les derrières, qui sort, qui part faire les devoirs de 17h à 20h. Elle n'est pas encore à la maison. Ce n'est pas moi qui suis son tuteur. Ce n'est pas moi. Entre trahison et lien de sang, les lignes se dessinent, épisode après épisode. Ça va de trop. Attends. Ça va de trop. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu veux. Ne me touche pas. Dans une autre paire de chandelles, Ada et Davina héritent de leur père une résidence. Mon père est parti, il a laissé le bien. C'est moi qui gère le bien de ma mère. Et de mon père. Oui, un héritage qui attise de plus en plus les convoitises de leur tante. C'était ses biens. Hein? C'était ses biens. Parce que il avait connu un accident. Dans ce méli-mélo, une histoire d'amour s'invite entre Ada et Kenny, sachant que cette dernière n'est qu'un arbre qui cache une forêt. Je suis avec Ada et c'est moi qui l'aime. Et on va se marier très bientôt. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux être la fille d'honneur. Hein? C'est à toi de voir. Et quand la veuve Annie ouvre son cœur à Turbo, c'est une autre paire de manches qui nous rapproche avec curiosité de mieux vivre ces instants de grandes émotions. Ce monsieur ne mettra jamais ses pattes ici, maman. Je ne place pas, je ne pas. Je suis pas d'accord. Quel genre de monsieur? Avec un autre Tigbo. Tigbo, c'est quoi ça? Ma sœur, une série qui vous offre un moment unique en intégralité et en exclusivité sur Candystar TV. Restez scotchés à nos alléchants programmes. C'est pour très bientôt de manière exclusive. Sinon on achète Continuez à suivre vos célèbres artistes sur toutes les séries télé en version française, exclusivement sur Candystar TV. Abonnez-vous gratuitement et massivement sans oublier d'activer la cloche de notification. Une réalisation signée Studio Android. La grande famille. Na Tchelibino déjà teaser. Il y a filmé Oyo Toko Banda Lobby na Candystar. Na Candystar, ba film, ba série, o ba okoti la biso na français. Na français, s'il vous plaît. Na bongi s'appelle en français, s'il vous plaît. Eh. C'est-à-dire que nous tous allons pour la maman biso. Moussa les a kitoko, to soutenir. Bo e maka, ba plus banani, ba commentaire à bateau, o e mepe commentaire à bateau. Ya Mouninga, et ça bien. Mouninga commenter, aimer commentaire nae. Si ça jata que non, au commenter na ya commentaire nae, bo kenango ka bongo. Ba biso petan to ya pena ba dessert na biso, bo soutenir biso ka na ndenge moko. Toza famille libota. Toza famille libota, biso nyonso toza na pour la maman biso. Alors et ça bien. J'ai mal ici, hein. Non, je vais te pourquoi. Vous comprenez la grande famille. J'espère que Nasololi, film na biso deuxième épisode tout qui kota la troisième épisode de za lobby to za sous belé wana pour na kota la film na biso ya second choix. Alors je vous aime na kanisi na suki awa to kutani prochainement pour na troisième épisode na biso et dessert et osa toujours ah et pas maman BBC bo tikaka ba publicité et ça vraiment biso bien tonton Patrick ye wana kuna na kokoya oya koya eh tonton Patrick ah franchement bitumba tonton Patrick nanani na dakosta façon na seka ki nzambelanga façon na koya ki na se dakosta aventurier franchement ton dako aux aventuriers papa
Alors, c'est au moins ça la grande famille. Je vous aime. Beau aimer, beau partager. Ma vidéo na biso et ça bien. Alors, te koutani prochainement. Bisous. Bye. Beau landa maman na biso. Famille Livota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où le réseau dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngaï sœur Nabino, ngaï petite sœur Nabino, ngaï